15 minutes ya masano. Ya vrai. Ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Basango ya masano ya ndembo. Foot. Masano ya makofi. Bibotu tomo kato lokola libanda. Basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis. Tous les jours. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Nabino banso balandi ya 15 minutes ya masano ya soto pesi bino mbote mingi surtout nabino ba maman pamba tito sana kati ya mois de la femme ya solo pe to souhaiter bino 15 minutes mobimba et souhaiter na ba maman nyonso joyeuse fête ya mois de la femme pe na boye to ko profiter pour na kolobela bino na mayematali conférence de presse salama ki bon mokolo mois mercredi 10 mars 2021 na fekofa pe to kolobela bino mayematali ba inscription na kati ya Lifkin ezoko bakaka pona tina ya coupe du Congo. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. To fongola bongo 15 minutes na biso ya masano na mayematende to baki ne bandeli ya solo penza conférence de presse sama ki bon mokolo mois mercredi 10 mars na kati ya Fédération Congolaise ya Football Association na boku se fekofa na tina ya mayematali sélection ya ba joueur sélectionneur Christian Biembe Seko e baki bon na kobimisa liste to na nyonso na bilili ya Sindi Mambo. Donc nous avons pris une liste de 31 joueurs, 4 gardiens qui sont Kiasungwa, Joël, Fayulu Timothy, Siadi Badjo, Kalambay, Ogi. En défense, nous avons comme poste Isama Pego, Chancel Mbemba, Inonga Baka, Glody Ngonda, Luinda Macris, Marcel Tisserand, Fabrice Nzakala, Juma Chabani, Merveille Bopé, Luzolo Ntita. Alors en milieu de terrain, Kayembe Edo, Pangala Yannick, Mpoku Paul Jodé, Ngoma, Mumbere, Massassi, Mukoko, Tonombe, Danda Djubi et Poutou Mavi Trésor. En attaque, Elia, Lina Mexak, Botaka Jordan, Lileko, Malango Ben, Mbokani, Mouleka, Kazadi et Baloa Walter. Alors, j'ai fait une liste de réservistes, vous savez, pour ne pas être débordé par justement ce phénomène de Covid qui nous a joué des tours. Alors, en réserve, vous avez Mukoko Amale, Kimvidi, Dark, Mika Miché, Idumba, Beya, Kikwama, Ifaso et Arsène Zola. Toujours na kati ya conférence de presse salama kibongo mokolo mois mercredi 10 mars 2021 na fekofa sélectionneur principal ya ba senior pro A Christian Sienge Bembe ayeba kibongo na koya lola na presse Tolanda. État d'esprit dans Zanango, et ça été l'esprit OEP Gabon Zanango na Gambie pe Zanango. Il traîne à bon un point. Bazo beta contre. Ce que ça va beta contre bisoté Tolingolo en tout cas wana ba ko bika na mais bazo beta contre bisoté na Zanango kende. Donc, et quoi il peut m'avoir pour la banque. Vous avez à 7 points, on a 1 point, mais vous avez bien ma Cameroun déjà. Tu domines Gambie et pas la banque. Moi, je vais vous Salamaki, mais ils n'ont pas la banque. Bien. Et puis, vous avez paix, vous avez la paix, ma Cameroun sur les cas, équipe nationale, et puis tu as bien paix à l'extérieur, paix et pas là-bas, et pas la mission. Tu peux aller plus à l'extérieur. Donc, tu auras paix, donc, tu auras pas la mission au terrain, ils ont un terrain. Et là, on a une casse, l'équipe la mission. L'équipe union surtout à la bango na jeune nati et pas la biso c'est que toza ici ka tokendaka toza na terrain na biso na terrain na biso to bete ba les abal en plus chance toza na ngopi sikolo c'est que ba supporter bazate donc gros année qui to beti na kuna na Gabon zane to beti pe là sous na sima na ujana gros à la pe là sous donc ça ça na mon importance terrain za terrain au moni lobby ndenge pour toi ça là qui na tous terrain et terrain donc Nicolo les terrain donc tout qui est là-bas on paye la décision de biso toi mi bal était ce que si mais ngana émission que to polinante to continuer à niveau là vous comprendre non voilà l'ingala parce que on le na l'ingala na ba faute na je m'en fous na émission que mbalo yo te to zo beta na biso to beta na ndinga mi bal parce que na moni kuna pena na Gabon, il se prépare, donc on se prépare aussi. Mais tout est une question de mental, cher ami. C'est tout. Si je commence à avoir peur
tout mon adversaire, bah, que je donne seulement la victoire, c'est tout. Allons-y. Hein. Allons-y. Allons-y, on verra. Match est un match. Hein. Tokende bongo na ngambo ya Lifkin ndoto bakine bandeli ya solo penza b'inscription ya ba équipe oyelingi boko participer na coupe du Congo ezoko bakaka nyonso na commentaire ya Jerry Angengwa. Nini yango lisusu na Lifkin abandisi kokomisa bikipi pona coupe du Congo banda lundi 8 kino samedi 20 mars. Coupe du Congo ya football tope keni ya ekolo Congo ya ndembo ya makolo tomo topi ya mbala tukui tano na motoba to 56e édition ya lopoto ebandi komilengele onte ya ba ligue provinciale. Ligue na ligue nde sali bongo ba préliminaire pona bobimisi ntoma ya ye oyo akokoba bomekano na phase ya ba groupe ya ba zone de développement sportif ouest Est nape centre sud ndeto ebisibino ndenge ba groupe wana na ba zone wana esalami na mbala ya sima. Awa mboka mokonzi Kinshasa Ligue ya football de Kinshasa Lifkin na bokuse lia molanga la président Désiré Bonina ifonge Bonina Désiré molanga la président la force tranquille du football ya Kinshasa kuna na Lifkin bazo bandisa ko komisa bongo bikipi oyo bilingi kobeta coupe du Congo ton Kenya ekolo Congo bokeseni ezateo bikipi biso sokokoki okoki komi komisa na yo kaka mbongo na yo lo chocho na yo droit d'inscription $250 ya pamba ba dollar ya mboka Amerika mikama mibale na tuku itano wana na ndinga $250 keba kopesa moto teo o bazwaki o na pesaki yo moko kende kofuta na FBN Bank na compte ya Lifkin oyo bozali komona ba compte na yango na etando like po na mbongo na dollar ezali bongo USD 208,002 591 28 38 po na dollar to bandeli 208,002 591 28 38 topé na franc congolais CDF 208 135 45 75 to bandeli 208 135 45 75 bongo komi komisa ebandi mokolo mwambe sanza eye ya isato kino mwa tuku ibale na lopoto ebandi ndenge tolobaki du 8 au 20 mars 2021 bikipi biso bokeseni ezali te ya Lifkin olingi kobeta coupe du Congo leka na lombango kofuta $250 na yo ndenge toyebisi ya vrai nazanga te Boxing bibotu près na championnat tona nyonso na commentaire ya Jerry Angengwa. Boxing club bibotu de njili des fois te omeki omoni makamuna yo olingi omona bango olingi omona bulo ya des fois te koma kaka kuna bakote ya municipal chaque litingol côté ya itinjili prolongement ya boulevard Kimbuta après terrain Mambenga po omona bilombe basi pe babali na suka na travail ya corde punching ball bajab ndenge na ndenge sous la coordination superviseur ya coach na bango ye moko coach Kams Makola za responsable ya club les actions de entraînement tout ça l'entraînement to parler na Paris ya momoni tout ça za club à l'hôtel za club normal za club mais en même temps za centre centre aussi mi penza ki ça kachangu zande boxing club so préparation à combat ezalaka chaque fois tout ça l'entraînement tout préparer ba combat au combat ko ya lobe kuna to la mesure ko ya défendre combo nanga eza ifekele joboke hein batu mingi ba binga na combat 4 donc club biso to ba pionnier ya club ndega ututu na coach mutuna ba biso mo to bandi club bana miki hein banyango madon hors catégorie
ti toyena ba mimouche ba mouche ainsi de suite hein donc ti le ndenge comme super lourd donc na bandaka na club de Botou bundi ba championnat de Kinshasa bundi ba championnat du Congo suite deux fois champion du Congo et vice champion d'Afrique hein donc to voyager ba mboka misusu pour na club mais ba massa misusu baza na mboka poto bakenda na mboka ba fond propre na bango te bakendaka na club hein ba bundi ba komba bake batumuna vie ba réalité mboka batika na bango kanga na encourager ba jeunes oyo baza na besoin ba ko sala club ba s'adresser na club Botou hein parce que la biso de tangi mama chiki nous étions passés au banc de l'école mais ceux qui le tout ça la misala ou toujours ça la lelo oyo compte tenu que tous les cas donc nous avons un coach moko aibina aibinzambe et azali papa éducateur donc voilà yango na zo benga na ça m'appelle ba jeune baya sport eza sport que non aux à la voix benini te ba biso to sali to bimi na club j'avais 9 ans dans la bande na club mais aujourd'hui j'ai 44 ans hein allez se comprendre de 9 à 44 ans talaga yokuta biso en plein entraînement eza makofi bibotu ya Android ya kosakala te eza ya kikalakasa te otie tembe kita yo moko na municipal na litingon o vivre ba jabs deux fois te ndenge ezali ya vrai tokozongela lisusu bango pona komona vrai boulot tuka na boulot pote changu oye boxing club bibotu toza kolendisa bino se kolendisa tosuki si bongo 15 minutes na biso mokolo mwa lelo ya solo pe soki bosepela kina yango bino bayibozala ki bongo libosa baetandoke na bino topesi bino merci mingi pe soki bosepela kina yango bopesa mingi merci lisusu na équipe rédactionnelle mobimba bongo nazo profiter toujours kopesa bonne fête, joyeuse fête. Na ba maman de toloba ki ne bandeli penza ba maman nyonso kasi mingi nazo pesa ba bonne fête nangai ba bonne fête na biso 15 minutes masano na maman Olive Kiloa na maman Chantal Nzei na maman Agnès Rubenga na maman Françoise Angengwa tozo pesa ba bonne fête toujours na maman Nicole Lusamba na maman Flavienne Kwakala na maman Falon Teka maman na Darcy Mambu bébé na biso ba joyeuse fête na Dali Danze kuna na Njili quartier 1 na Nancy Moseka Keto kuna na Yolo Nord hein? Na maman Maggie Mat matériel colo matériel médical toujours na Yolo Sud to pesi vraiment ba joyeuse fête na ba ato ki kombo na ote yo muto vendre bosa etandoke na bino boye ba que 15 minutes à Masano et souhaiter bino vraiment ba joyeuse fête ya mois de la femme bongo to pesi bino ici encore une fois merci to kutani bongo na prochaine édition bye 15 minutes ya Masano ya vrai 15 minutes ya Masano 15 minutes ya Masano ya vrai basango ya Masano ya ndembo foot Masano ya makofi bibotu to mokato lokola libanda basket volley handball topé rugby tennis de table ping pong long tennis tous les jours 15 minutes ya Masano